Bonjour la famille, bonjour la famille. Soki okoti mes vidéos na biso, s'abonner, partager massivement. Toza 3h18 nauti osisa prière, touti kosisa prière et nalingi na continuer sous prière pour 3h ezalaka heure susu aobondela. Naozwaka 5 à 10 minutes mpona opase message moko vite. Oki sujet na nga na bi prière, prière mpona Goma. Bandeko place nyonso to ezwami yo, eza moment oyo congolais congolaise telema na prière mpona mboka na yo. Mongongo eza bien te mpona prière wi me na bino asaka video ntina azelaka ewumela. Lelo nalali te na groupe ya whatsapp totalaka makambo ezoleka mitema ezobeta na Goma na biso. Oye mabela bakoko babundela yango tosalaka semblant te tokosamaka te ke o naza chrétien totikelaka nzambe te. Na bi prière mpona Goma elobi te ke ba FARDC babwaka mandoki ba prier. Naza na Exode 17 so otangi à partir ya 9 10 11 me nga ndenge nalobelaka Exode 11 10 11 Josué azobunda na ba Amalek azobunda na ba Amalek azobunda. Aaron Moïse Aaron Hur bamati na montagne bamati bazobondela bango misala. Soki Moïse le bazobondela Josué azobunda azolonga Moïse atombolaki maboko. Soki Moïse alembi kotombola maboko akitisi ba Josué babandi kopola, Israël bandi kopola. Donc elingi koba nini? Force ya Israël evandaki na prière. Force na biso ba-Congolais evandaka na prière. Bawana mosusu evanda na makambo na bango toyebi te ba Rwandais so evanda na nini. Biso force na biso evandaka na prière. Tolobi te FARDC ekanga maboko te, FARDC na biso eza na terrain. L'air ezobunda. Biso tozobonda neti lelo eza 3h20. Prière na nga nazobondela. Nzambe pesa ba FARDC na biso makasi. Bazala invisible. Babeta penza babeta. Bamindelo bazala na sima bakosanaka. Balala balamuka te. Eza prière. Elia lobi, si je suis ta serviteur, pardon. Si je suis ta serviteur, que le fait descendre et consommer, capitaine, na cinquantaine na eba ekokanga Eli, moto ekitaki etumbaki bango. Alobaki te nzambe yokelaka bato ma, ambisi ba capitaine wana bazalaki ba innocent, batinde bango kotinda. Premier tour baye les mêmes choses, deuxième tour les mêmes choses, troisième tour babangi babi nzambe eli asalaka. Alors tobondelaka te nzambe yokaka mawa te. FARDC na biso fwe beta. Mabela bakoko babundela yango. Israël a bombardé Ernesto, ba bombardé ya bombardé. Bele kutu ezala te ya bango te Israël wana bakutaka bato mabele wana lokoka nzambe apesaka bango de komi ya bango pe ba défendre yango bakolo mabele bazwa yango te siko biso mabele eza ya biso akobotola biso yango te. Siko lokola biso nyonso tokokoma ba Josué te tokende obunda ba Moïse totombola maboko ba Aaron baza bapembeni ba Hur baza bapembeni tozobondela mpona FARDC. Tokourage bango, tomotive bango, tolembisa bango te. Malgré tout bitumba ngo mpe eza nango politique. Bitumba ngo eza nango politique, mais na prière nzambe aza capable.
ils ont changé histoire. Amérique azalaki kalika moke baya mama abeti papa tozele ti lelo akende obeta Poutine aokokoka ebeta Poutine te. Bayaki na mangungu liboso leur guerre Ukraine ebandi Poutine makambo azoluka ye moko akozala responsable nango. Ti lelo une année déjà na ndambo yango donc veut dire que non nzambe alongola mpe force moko boye apesi autorité moko boye là okomi kosabuse na autorité wana alongola yango apesa yango moto mosusu yango toomona lelo ti lelo Amérique eye kokende osala eloko te baokoka otake Poutine te mpo bayebi te bayoka soni nkolo moko aleli bana mike baseki ye baokoka te mpona omona kaka Amérique grande puissance eloko moko te motu moko te akoki kotelemela bango mutu moko te akoki kocontredire bango bango bacontrôle monde lelo baocontrôle so monde te parce que baocontrôle Poutine te ekoza mpe ka même chose na biso na Congo lelo Congo na biso eza ka ndenge ezalaka na lobi mboka na eza mboka bilaka kongola azala motema oyamba bato partout okokende na Afrique baoyamba yo ovanda mais ndenge ovanda na Congo te ndenge étranger ovanda na Congo yo congolais ovanda na mboka mosusu lolenge wana te mpo bayambaka bato na motema na bango mobimba yango omoni diable akombatra mboka na biso tolemba te gomekoya te gomekoya te baserviteur de Dieu partout boza bolela nzambe nayi nabakisa yango nasalaki video moko émission na bi konéglige prophétie te natalaka je crois 2 ans passés eyaki na décembre 2023 tokota na 2024 baserviteur de Dieu bande koleka baprophète bande koleka bazopesa bamessage baloba sur Goma babi boveye mpo Goma etombe lelo bato bakoma onéglige baprophétie mais nzambe bible elobi nzambe aza le même hier aujourd'hui l'éternellement c'est que soki bande koloba epa baprophète na ntango wana akontinue toujours koloba ti lelo mpe azokontinue toujours koloba mais tokoma osala kaka lokola biso mpe rido epasuka toyoka nzambe tokoma oboya koyoka baprophète na ye ya faux baza ya vrai mpe baza balobaka sur keno balingi babeta Goma Goma etombe toveille basenga bakonzi baveille sur Goma prophétie so bapesi eza mpona vie mobimba boveille eza mpona 2 jours 3 jours te botiki eza mpona vie mobimba boveille bocontinue kobondela même ata calme ekoti bocontinue toujours koveille bocontinue toujours kobondela parce que plein ennemi akomona ndire ok totika na tozonga nsima alele bobosana bomona eka beti papapa bosutuki non place oza telema na prière bajosue baza bafardese na biso bazobunda o prière esalani te prière esalaka monene mboka na baso eprière te modele namonela mboka wana melimwa mboka na so eprière te melimwa donc prière ejwaka grand rôle na kati ya mboka wana ezwaka grand rôle parceke omona mopepe kaka batia peuple na distraction mais là estce tozoya koréveille bato prière elongola mpe bato na badistraction mpo biso lelo tozolobela mboka na ndima ata un jour te nakoprie mpo na Congo nakolobela mpe Congo nakozwa mpe baprojet ya koede Congo donc prière esali oyo esali lelo 3h27 nakolala nanga pongi nanga te nauti dayo 6 ya prière nanga nauti dayo osala 2h quelque na prière mais nabe avant nalala fo nabondela mpona Goma na biso mabela bakoko na biso eza ya bacongolais otango eza te onga moswahili moluba eza congolais RDC
babundisaka eloko eza malamu, babundisaka babambaka libanga na mango ya kotela. Kongo na biso eza ya kotela, me tolia mamanga yango te. Bato mosuka babamba libanga baolie bamanga wana, baluki babebisa jeunesse, bamanipule jeunesse mpo bango barenie. Monguna renie momo eza telema na priere mpona FRDC alunga, mapinga na biso alunga. Mundu mosusu aloba o ebongo tobondela mpona bango biso nde akongole nde aza peuple ya nzambe, barwandais nde baya peuple ya nzambe te. Eza na peso lisese moko parent, oza parent wana bana mibale, mwana moko mwana mabe, mwana mosusu mwana malamu. Mwana wana mosusu ya mabe wana akenda obenga baninga na ye, aotala teke yaya na ye ndeko na ye, makenda obenga baninga na ye mpo basala yane mabe, baokale yane na nzela babeti ye. Mama parent azomona yo mwana mabe deuxième fois troisième fois cinquième fois baninga donc ye na baninga na baye batie yane mbeli. Atolingaka mwana wana omodire ye, otombokela ye, okomprendre lisese nalobi, omodire ye otombokela ye. Mpona nini moninga ovandi kimia, moninga oluka kimia, moninga olinga bozala malamu, yoki motema mabe mpona nini oza konvie moninga mpona nini? Pourquoi bokoki kozala bomoko te? Parent okotelema opinir oyo asalaki mabe. Le même chose. Oui, Congolais aza peuple ya Nzambe. Oui, Rwandais ba peuple ya Nzambe. Mais Congolais lokwa mwana malamu avandi. Mais Rwandais lokwa mwana mabe okelinga baninga, okeluka baninga po abundisa ndeko na ye. Yo parent obwaka mwana no mabe wana. La Israël bande kobunda. Ezobunda Amelek. Amelek. Amelek pe ebaki bato nzamba akila. Mais Israël nzamba biba peuple nanga baza yanga. Pour monaki bango peut-être bazaki bana malamu. Alliance. Mais wana bazaki bana mabe. Donc yate o en congolais de mwana peuple nzambe angolais nani rwandais de peuple nzambe tete omo lisese wana. Naza parent. Mwana asala mabe na piniraka ye. Baosaka bango mibale azwi eloko ya moninga na aboto eloko ya moninga na boto na azokosala moninga eloko na ye. Donc eza bongo na minute oyo FARDC nzambe apesa bino makasi. Ndeko nyonso place oza bondela mpona FARDC, bondela mpona Goma na biso. Nga na mwana na Goma na kati ya groupe na ngai ya woman of prayer ya basi ya mabondeli tobondelaka. Naza na mwana aza kuna nakomele yabi mama sava me pembeni kote biso toza te. Nabi nzambe abomba yo mafi pesaka biso basolution bondela makasi. Fena aza na priere na ye lokwa eza sur place na mabele wana me ngwana ba programme mosusu lobi na okota na priere na ye. RDC katana te mboka wana mokili bando wuta gauche droite ezoya kocelebre nzambe na mboka wana. Omoni ba mizima baza na place na bango bakenda kotourne wana na bosani kombo nango bawutaka partout bayaka place wana. Siko RDC siko ezala bongo yango batiango na centre in middle yango ezalaka na middle bato nyonso bando wuta monde eya celebre nzambe wana babundisa na bango me baolonga te. Place ozazwa ata 5 minutes chaque jour yobondela mpona Congo, yobondela mpona mapinga na biso. Nzambe apambola biso. Servant de Dieu Marie Grâce. Émission tosolo la Bible. Na Bible te nazaka na Bible.
tobongola bible te toselaka bible. Oh nzambe kayoka mawa te, nsima mando bapeuple FARDC nsima ndoki ezobunda mpe ekobeta libondeli no epese bango makasi nde libondela Moïse epesaki Joshua makasi ntango Moïse azolemba azokisa maboko Joshua azopola ba Hur na Aaron simbi Moïse maboko tosimbana na prière les FARDC ezobunda. Merci, bye bye.